Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, fan sur Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, on a appelé Elengi à Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, il y a boss des boss, il y a danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Janvier Mokonzi malobe comme aussi la pour la Karine Mokonzi to malobe zakaka. Janvier Mokonzi, Myriam Mokonzi a robengse na poto tondengini. Pourquoi robengse? Bolandanga na panzela bino teke. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote ba rando na ba randonnettes. Mbote bato balinga rando na ba oyo balinga rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabo. Nakanisa bandeko ndenge za boye Janvier Mokonzi nakanisa mikolo na ba chaîne ebele azoleka bisusu te à part koleka na moi chaîne boyebi. Alors tango azoloba makambo répéter presque au saloba. Mais Janvier pourquoi je continue koloba yango? Voir même la vidéo à Souka Basali dans l'orasou, à bois qui même pas Myriam Mokonzi. Mais pourquoi? Ce qui Myriam Tachina, pourquoi bois qui était? Et Zanine, pourquoi bois qui était? Et ça, est stratégie na bango toboni. Janvier Mokonzi, azo sala bango ponani. Toujours azo continuer ko finga, Karine Mokonzi, pourquoi? Pona, bes to pona, voyage à poto, nengi Myriam a proposé qui est. Myriam Mokonzi, il y a proposé, promettre Janvier Mokonzi, voyage à poto na tinani. Pona ko finga kaka, parce que batu mususu bazawana, bazo finga chaque jour, ko banda lundi tu dimanche, Karine Mokonzi, pe bazo kumisa Myriam Mokonzi, voire même bandimi, bazala ba mukala na. Mais yendimi a ben sa Janvier na poto. Est-ce que qui vantard ton andinga solo? Bon, et kokoza la vantard, comme tel kokoza ya solo. Mais ce que zali ya solo, na ndimite et kozala. Pona ko finga. Et kozala parce que Myriam Mokonzi a préparé quelque chose. Bobo sanate Janvier avant nanda kwa Karine Mokonzi. Janvier alala une année quelque. Moi nanda kwa Karine Mokonzi. Cela veut dire pour Karine Mokonzi andima mutabongo azala buradwa nae avant nanda une c'est que Karine Mokonzi azwa une considération la quelques valeurs ya kovanda nanda. Alors Karine Mokonzi azala lekia Myriam Mokonzi pe bazalaki na kosolola ba catch ebele. Donc cela veut dire ba solola makambu nyonso ezalaka kwenti kwen ya ndaku ya Karine Mokonzi. Yango wana Myriam Mokonzi alukaki a sympathiser na moto alambelaka Karine Mokonzi, a sympathiser na Janvier, donc azwa contrôle ya ndako Karine koleka ye moko Karine Mokonzi. Mais Karine Mokonzi ye akotika ngo parce que ayebi aza grande sœur na. Mais à partir de wana Myriam Mokonzi sayeba Janvier très bien. Le Kolayeba Janvier très bien, Yangoana, Alinga Bengse na poto. Donc, sort Bengse na poto, selonga Myriam Mokonzi Azali amoureux. Amoureuse, to amoureux. Komboga Boluga Boche, donc Azolela, Janvier, ou bien Alelaga, Janvier Bandaka. Yango Bomoni Janvier a commis qu'on s'est inventé. A commis comme Chaneti Ye, Azamubali au Basi Wawelela.
voire même alobi ba Karine ba Yvette Kalom ba lela ba taille est modèle yaye mais ye alela bango te baza babuna ye c'est que fiancé na nani surtout janvier alobaka azana fiancé na poto est-ce que fiancé nango Miriam Mokonzi bongo Iron a Iron bako chaye wat bien sûr Karine Mokonzi aloba Iron 7 mois wana alala kane na salon pona kokima 21 est-ce que Miriam Mokonzi akolinga vraiment janvier tango akobengisa ye tango akolia azala na mibale na ndako to Miriam Mokonzi akolinga divorce oya mulai bakende na justice baswana kana Iron bawela ndako to Miriam Mokonzi akolinga divorce ya ye na Iron ekende lokola divorce ya ye na Demayo na Ngola obanga mais na yebite sogeza bongo mais na monige Miriam Mokonzi soki a 26 janvier ekozala uniquement parce que azali amoureuse na ye eza mpona kofinga te parce que mafinga oyo janvier afingaka en tout cas soki Miriam Mokonzi abimisi mbongo mpo abengise na poto famille ya Miriam ekokangisa Miriam ennemi donc famille na ye oyo ezalaka na Congo oyo baedaka ye na kokangisa bachroniqueuse to na kobeta makofi soki vraiment bango moto babeta tendresse makofi bakosilikila ye voire même soki akiti ye moto akozwa makofi mais soki abengisi janvier ntango janvier akomi après 2 mois divorce na Iron to 3 mois na ndenge divorce ezalaki ya ye na Demayo na Ngola wana famille bako comprendre bako kamwa bolingo en tout cas ezakaka aveugle okelinga vraiment janvier mais bako comprendre que motema na ye moto atindi bongo azwa mobali na ye oyo ya age na ye babotama mbula moko po janvier aza mokolo baza mbula moko na Miriam Mokonzi alors taille es na ye wana na mokuse ya Miriam ekokende vraiment kitoko en plus janvier na kina bota me bino moko boyoki alobi na lorasu yaza moto ya nzoto mingi te cela veut dire basalelaka ye mingi te Miriam Mokonzi moto akosalela ye mingi biso toyoki yango oyo abimisi na monoko mais Miriam Mokonzi badetail wana ayeba yango kala parce que avandi une année na ndambo na ndako ya Karine Mokonzi donc Karine Mokonzi azalaki koyebisa yaya na ye makambo ebele oyo basololaka oyo eza logique des choses leki na koloto yaya na leki oyo boza na baintimité boza na barelation ya kitoko bokokosolola makambo ebele alors Miriam Mokonzi ndenge azalaka wana ayebi ke janvier banda vanda na ndako ya Karine Mokonzi atikala tant même pas kobima na propre mwasi na ye moko oyo babotani mwana une année avanda ne bongo mais soki alamuki na ntongo ake kosokola azalaka mpe ya kotelema me abima na mwasi te abimi mpe na moto te donc bayebi bien alors Miriam Mokonzi ndenge aza wana soki akobengisa janvier na poto ekozala uniquement parce que mpona bolingo soki nalobi ke oya ye na Demayo ezala divorce bien sûr bino bolobi non ezala divorce te akufe na mobali oui mais bolobaka ke Demayo akufa basokola Miriam Mokonzi te donc soki basokola ye te elakisi eza divorce bolobaka mpe ele mosusu ke o Miriam ntango mosusu ye moto aboma ye alors soki ye moto aboma ye eza mpe susu divorce parce que na mikanda na ndenge famille basokola yo te eza mabe soko oza mpenza mwasi na ye soko okei basokola yo te okesala vie na yo elakisi yo osali divorce même legal mais eza bongo te mais na biso banoko toyebi ke eza divorce parce que divorce basi mingi soko alingi asala divorce babangaka divorce ya milai ya bapapie ya banini donc soki mobali akufi soki ya kimi asoko basokoli ye te aza na esengo parce que eza divorce soki mpe ye moto abomi mobali elakisi aloki divorce sans bajugement sans makambo ebele yango wana soki vraiment Miriam Mokonzi akobengisa janvier
na poto ekozala uniquement pona bolingo eza teke po afingaka ye yango wana na sokisi awa nazalaki na mingi ya koloba te tika napesa mbote na Chiko Sombele moteki monene ya bilamba tika napesa mbote na peti nanga Paneli Miss la passeport rose peti en tout cas na sepeli trop tika napesa mbote na Claudine Mulata oyo avandi na Vienne na kati Autriche les seuls mois sur apesaka ba boss mbongo bon botikala malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo la zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.